Mbote na bino surtout bandeko nango bolinga kotala nga mbote na bino surtout baoyo basepelaka na émission ya mama Elia Aditu ndeka na baka allo bonjour bana bobenga bamama bobenga bapapa émission na bino yango ebandi pour le mariage ensemble souvent mama Elia Aditu mpona yo ndeko oyo okutani na ngamba liboso ta mosusu eza lelo eza mbano ya liboso to mbalano ya yambo okutani na mama Elia Aditu. Naza maman Elianitou, Nasa a émission sur le mariage, un service traiteur de Conseil la Providence qui date de 12 ans. Si vous avez besoin de mariage, vous hésitez, t'es bien à maman Elianitou, na conseil la oliba na yo. Si vous avez besoin de mariage témoin, qui est na YouTube bêta. Service traiteur et décoration la Providence maman Hélène Nitou au commande ba mariage témoin au kotala yango so aussi ko tala eki o sepeli ozi téléphone na yo obenga to sa nini to solo la ceux qui peuvent pas liboso kutani na émission papa nous pour le mariage kende que de ko s'abonner na Hélène Nitou TV so ko s'abonner au fini pour la première fois après pour la deuxième fois pour na ozwaka notification ceux qui maman Hélène Nitou a publié loko yo sala nini o ko mona YouTube a signalé que maman Hélène Nitou a sa nini outil qu'on publie. Merci beaucoup Nabino surtout. Merci pour la patience Nabino. Merci pour la fidélité. Merci pour remarquer que depuis tout ça qui Nabino live tilelo na tourna qui sauté na ça émission montée pourquoi parce que n'a qu'un problème à mino ça là passe makasi ti sikope ça là passe mais nazo forcer pour na monde qui est besoin manquer ngai bo manquer nga mingi yango na bika te na ça les fois na solo là na bande ko ngai en tout cas merci beaucoup. Ndenge na yebisaka bino ke émission ebotaka pe émission. Merci mingi pour na retour na bino, merci pour na ba disposer ki ta na bango pour na oyo ba kotaki na live ya vendredi tout ça qui live pour na ba intervention na bino en tout cas merci beaucoup. To bando sala na semaine to koza na jour moko to bando sala live na biso nga na le dimanche bino bo le bien journée. So bo bo na jour proposer nga bo chilinga na ba commentaire bo koma na ba commentaire pour nga otaka na commentaire bo komi na ba commentaire nga na ba ki bande ko ba poni jour bo po to sala nini to sala na live. Ya be Zakari obungi mwa mingi naza na poso le liselanga no mesana ko le liselanga wana ya be obunga mingi bo ndenge. Merci na mama Chantal Kile parce que ye penza tike kinga te ya ebi passe amine o ndenge e bande ko tungisanga. Merci beaucoup na mama Chantal Kile pesa papa Kile ba bisu na ebele et puis ba mama biso ya Irlande na Dublin pesa bango pe mbote na bango ebele. Merci beaucoup na Matiti l'angolaise na Toulouse pesa ba mama Toulouse mbote na bango lino na décide pas c'était pas ces zakara mais ndenge na moni bozo manquer nga yango na bina sanini na yaka to solo la wana mbe na mingi ke na Toronto epai ya papa nanga kabengele kuna na pesi bambote belé pesa mama Véronique bambote belé na embrasser bino surtout famille kabengele en tout cas big up et puis bambote nanga ebelé na famille ya Mutombo dit que mais notre fierté hein so na bino notre fierté cela veut dire qu'on a marché mu nous fierté na biso bino nanga boyebi congolais sabi ke Mutombo dit que bazalaka fierté na biso na pesi big up na libota mobimba ya Mutombo dit que maman Véronique des gros bisous. To solo la émission auto que nous recevons lelo ezali ke botalaka la fa parce to solo la ka na bino na bise bino ke papa moko abenga ka tubelaka lelo eza tour ya mama moko abengi atubeli eselinga malamu eselinga esengo po tango tokuta na to solo la ka boy to zaka na besoin ya ba retour vraiment moko réseaux sociaux eza malamu pourquoi parce que eza moyen de communication to koka ko se communiquer to koka ko solo la ka ndeko moko amosa benga po yepe asala tubela ndenge papa na atubelaki tubela na eza boye tango ataki émission ya papa na ndenge atubelaki bon atalaki yango ya likambo concerne na ki penza te mais atubeli mingi par rapport ya émission oyo ya mwana mwasi oyo Gloria na USA oyo akimi mobali na ye au bout d'un mois Gloria akimi mobali et puis akimi akei babengisaki kouta Congo awute Congo déjà na mokumane ya 5 semaines aye nango na USA akomi na USA pa mbala bengisaki au bout d'un mois akimaki akendaki yango nde boti émission oyo tozosala lelo nde commence abenginga po atubela kotubela na eza boye mama Elia Nitu ya so tokenda kosala ba cure d'âme tokenda ko confesser tikala biso kaka ba secret na biso OK pa pasteur osali cure d'âme OK pa sango OK ko tubela ndenge tosala ka wana mais na préférer na lo balikambo yo po mama Nitu bato batalaka yo bayoka yango mokili elimbisanga na ba concerné ba kolo makambo pe balimbisanga po ti lelo na nazo makasi ya kosenga bango bolimbisité tango kolo ba soki ba comprendre balimbisanga
yango na préféré na benga maman il y a nitu vu que toi tu parles du mariage yo na mona ki fona yebisa yo makambo oyo ya mariage na ngai ngai mariage na yango eza ndenge ndenge maman il y a nitu so muta benga po sama ba série na zakana kayenanga notebook ezalaka tango ozoloba nga nazokoma ozoloba nazokoma po so to silisi so maman tebise maman tango lobaki ezaki na kaye so pe muta mama tanga komona nga na tangi so bi kotanga te etikali anonyme en tout cas na zaka mingi na respect ya bato babengaka o bapesa nga masolo to pe ya bato oyo batalaka nga mama Ineige na peso mbote ebele mai pe mama Ineige esili mama Ineige pesa ba mama Londres nyonso mbote pesa ba pe mai ya komela pe esili oyo etikali ka verre asuka yango wana oyo na meli lelo merci beaucoup na mama Alice Ndombele la servante de Dieu na Evry Couronne mama Alice prière esali na moni ko bondelaki nzambe nabelela nzambe nanga nabelela nzambe na mawae nabelela nzambe nanga kino akoya nolanga belela nabelela nzambe nanga nabelela nzambe na mawae nga nabelela nzambe nanga kino akoya nolanga pona kobala na luka nzambe nanga nga na luka nzambe na mawae na luka nzambe nanga kino akoya nolanga juste kalala pesa nzambe merci mingi parce que yo déjà basi babala oza déjà madame Kalala mama ya Joshua Kalala na Claudie Kalala na sabino nyonso libota nyonso babizu na bino ebele likambo na libala eza likambo basakanaka nango te bandeko nanga likambo na libala soko moni oza prête to prêt ya kobala te polo bakaka ke baninga ye ngasi na bali baninga ye nasi na bali te libala ezelo kwa osakana nango te obomoni libala balobaka ke liboso fami nanu elimbongo nango epamboli bino boke na leta andimi bino bénédiction nipsel boke kozongwa pepa ya basali ya nzambe na ba église basakanaka na libala te ezaka singa na kingo so boyebaka te libala ya singa na kingo ezelo kwa osakana nango te boyoka ndeko mwasi oyo ndenge atubeli ndeko mwasi atubeli boye azalaki na Congo ndeko mwasi bapapa bofungola matoi soko oza mobali akenda Congo mingi vandisa loba na ye mama nito asengi ovanda oyoka lisolo oyoka tubela oyo ndeko mwasi atubeli par rapport ya kwa nini esali po atubela eza na ndeko mwasi abi mama naza kotama na boulevard du 30 juin bino na ngai toyebi boulevard du 30 juin azaki na ye kotama na boulevard du 30 juin na koleka na ye voiture moko etelemi ememi ye ntango etemi ememi ezaki na mobali moko na kati basololi na ye basali baéchange ndenge ezalaka numero ya telefone etu ndeko wana mwasi avandaka na kitambo ami mobali tie mpa na bango na kitambo mobali atiki wana bakomi kosolola mobali akendaki vacances na Congo akenda vacances na Congo aki kotonga flat ye na mwasi ndenge ezalaka kaka akende kotonga flat ne na Congo ayebisi mwasi wana alobi ke non tona biso na processus ya divorce ndenge ezalaka ndenge kaka mibali nyonso bakendaka so bakomi na avion baka na processus ya divorce soki akomi na avion alongoli alliance tenga funka na lataka yaye yanga ifumuka na lataka longola te ano na ete azaka nango ya longola te azaka ne nango ye ezaka nango partout ezalaka mibali so akomi kana kati avion azwi ano na ye alongoli so akomi na kati avion processus de divorce so comme na kati avion a divorcé déjà pona ni poka katango kita na aéroport anjila badasane abanda kolinga basi na yeba kate ba papa soki tonga ngo batu bakabino ngo na yebite ne en tout cas na comprendre likama te na comprendre phénomène wana te abi mama nitu mobali alulinga mobali asepeli nanga mobali avanda na flat na komi ko vanda na ye na flat mais ndenge to komi ko vanda na flat mama ce n'est pas que na lingaki mobali wana na lingaki ete nga motema na nga lokwa baki ya muta poto na lingaki nini nzela ya poto mama na kepa ba mama na biso bikota kota oto kotaka mama zong mama pesi eloko na tiena appareil floral mama tango na tiena appareil floral nanga mama na zongi mobimba lokola kutuko na kenda kutu gauche droite te alors tango na kusangana eka na mobile col patex ema ekangami patex mobile alingi kotika lisusu te mobile akangami na ye mobile alingi ye appareil floral mama abemoni mixer ko nani ba nikela biloko te ata matungulu nika nano te wana ndenga wana penza mama ko vanda na mobile to sena 1 mois ayebisinga na kozonga mbala zaka na Denmark abina kozonga nanga na couple na monde Denmark kuna mama Chantal komba papa na bosse na pesi bino mbote bele bobo yanga boy pona ni mikolo na yoka bino su te na pesi bino ba mbote na bino ngala lingi bino ka ata bino bobo yanga ngala lingi bino kaka
bavandi un mois bi mama moko nazokende kotika mobali na aéroport mpo avoyage mobali ayebisinga nde naozonga naosala bademarche olandanga mpo nalingi yo na mema mobali tie epai ya papa mama asa akufa na mama epai ya papa papa amoni mobali aleki papa ke papa nde naokende boye nakoumela te naosala nini nakozonga mpona ya kobala mwasi na nga mobali ake Danemark azo mama ntango nazokende kotika mobali na aéroport ndongo ebake avion soki eye bato bakiti bamosusu bamataka Air France elala na Congo te ya bobi Air France ezalaka soki bokiti bomati ezongaka nango abi mobali azoki Air France mama nakotika mobali kokende na bato oyo bayaki mama kaka na aéroport mama namonaka batontoko mibale basinteresse na bapesinga mbote bonjour tosololi wana ozokende wapi te naoke kitambo mais tosala route ensemble te boye na boye ok bakei baki mibale mpona nini parce que moko awutaki France mosusu ayaki kaka kozwa ye ami na ye ayaki kozwa ye na aéroport mama basimi nzela ye mpe na kati ya voiture na bango bakei ti epa na bango na kitambo oalakisi ndako esika avandaka awuti kotika bi mama na awuti kotika André akende Danemark nakutani na Jean-Pierre na aéroport nga wana na Jean-Pierre tina ndako wo batiki nga bakei tosali baéchange ya banumero ya telefone Jean-Pierre lokola akenda mpe Kinshasa kama ayaki deja na puce na ye activaki yango deja mbala mo nde biso so tosalaka naka mwa de puce na nga so nakomi na active kaka mbala moko ebandi osala abi mama oyelia nitu kaka ndenge nasalaki na André ndenge nabongisaka appareil floral wana tokendaki Patex ndenge mpe nasali kaka na Jean-Pierre mama ngai ta mbala poto alingi nga posa na ngeza na ya poto nakoma mpe lokola baninga nakoma lokola ba bienvenu nakoma lokola ba majoli ya bienvenu kamba ndenge bakoma osakana chaque jour 2 jours na Congo 2 jours na Paris nangaki nakoma mpe ndenge wana aye mama elia nitu oyo naza koyebisa yo mobali wana tovandi na ye oyo liboso tovandaki na ye 1 mois na flat nalakisaki ba habitude moko ya bien mama biso ba Kinshasa biso toyeba kolengela nde tolongela mibali mama 2 fois kutu te baje kutu te encore nayebaki ke na okende poto naza kolengela ya maximum mama kolamba kosokipe nde nalangwisaki ye mpenza et surtout ke appareil floral na nga nabongisaki yango na bamama ya biso bazala kuna mama ya biso moko apesaki nga mwa biloko bichacha nabongisaki appareil floral ezongaki mpenza ya kokangama malamu mama tango akei nalakisaki ke nazaka mwana moko malamu nakendaka bapriere nasambelaka tout ça akendaki nango na mutuki ngai na moto bapriere tango ye akei nakutani na Jean-Pierre le même jour na aéroport Jean-Pierre tokutani navandi na Jean-Pierre 2 mois na flat oyo kuna ngam nabengaka moto ya Danemark ngam nabengaki mpona bisiki te omoni lelo na priere lelo kobenga te omoni tokoti retraite tosala 3 semaines omona osambela mpona makambo na ngai ya voyage tout ça mpo nzambe atya loboko voyage asala nini ekende nokinoki mama Jean-Pierre mpe navandi na ye soki mokwana na kovanda na ye na flat te nakepa na biso nando ata mwa 2 jours mpo 2 jours wana nazala libre nasola na mobali bien mpo Jean-Pierre asani akanga moi mpe bakanga ngai ya te parce que moto na motu aza na numero ne soki na na Jean-Pierre telefone esonaka te mwana malamu osakana te msika nake priere mpo amoni bien trop oyo mpenza mwasi nzoka na kati na nga nazoluka nzela ya poto nayaki na sheri na nga na kini ndenge navandaka nga soki navandi mpe na flat nakendaka na nga mpa sheri na nga kendanga nanga pa chéri nanga nasali ba 2 jours wana nazonge pa na biso chéri ayaka to vivaka na biso donc nga mona yebika nde nazaki kobongisa bamakambo nanga mama Eliane ekotombe ke mobali ya Danemark abengi ayebisinga alobi ke naza na mutu moko anga se loba makambo na ya poto alors il faut ça ba passeport na tout ça ya habité mutu na sala tengana na grande sœur nanga azaka na France grande sœur pa na mutu moko oma tsabatu to sala ngona grande sœur d'accord mutu grande sœur asingi 7500 mobala bato akamati mbongo 7500 atindeli na Congo oyo pe bafandaki na ye Jean-Pierre pendant 2 mois pe na flat mususu Jean-Pierre pa zonga kipoto Jean-Pierre pe na kozonga ayebise sikoyo ndenge nini pona oya ba démarche pona ba démarche pona oya bien moko proposer Jean-Pierre habite grande sœur nanga ana mutu moko asala makambo amatisaka bato mutu ngo asenga 7500 visa bien makambo abi 7500 na ye abi mama esaleka ba période moko o atindi 15 000 euros na maboko yakanisi 15 000 euros mama naluki pe mutu ya kosalela nga ba makambo mpo na fi moko penza mama na penza ba fi balala pongi te baka bataba de na penza ba wakasumuka na penza naluki pe mutu asalela nga makambo na nga ya voyage nazuma pa mbali mibale tango kaka visa na nge bimaki mama nasali kaka photo ya visa natindeli mutu ya Danemark nazwi visa na kokita na Italie natindeli ye nasali capture d'écran
natindeli ye visa nanga ke yango nayebi se me mpo na ya omo lokolo osomonaki papa nakoya bongo te il faut tinda mbongo ya libala il faut tinda mbongo ya libala abi ok papa pesa facture abi nasenga kutu papa facture te nga moko alobi nango nayebi se nga abi te papa alobi na biloko to basenga tinda kaka 2000 euros mpo na biloko nyonso tu ya batata mwasi tu 2000 euros mobala bato abi ok dans pas longtemps na otinda 2000 euros problème eza te mobala azwi 2000 euros atindi plus 7500 plus 2000 euros atindaki akomi na 9500 euros oyo atindeli mwasi asali yango mpe pareil na mobali oyo ya France mobali ya France abandaki avanda na province avanda na nini na Strasbourg ayebisa bi ote moni moyenne ya bongo mpe eza te lokola omonaki papa malamu kosala geste lokola nazwa ya libala parce que bazobala ye nazwa ya libala makambo tinda mbongo ya libala tindaka 2000 euros yango bakosomba makambo tututu na 2000 euros mobali akamati 2000 euros mobali atindi donc azwi mbongo ya libala 2000 2000 4000 epai mibali mibale azwi mbongo ya voyage 7500 7500 epai mibali mibale akangisi mbongo na surtout na maboko azwi mbongo akamati asali makambo ya voyage mbongo nde mosu apesi sheri na ye ya kini apesi sheri na ye oyo bazala nde na kini apesi ye mbongo akamati mwa mbongo moke apesi papa na bango mama bango akufa akamati apesi epai ya papa mama Ineige ma esili pesa mama dangola kuna ndeni mama Ineige na comprendre te kuna nangola ndeni ma komela esili mama Ineige ma komela esili o mama katika pesa merci mama mayo na omela ti lelo mama kati aka mai na yo wana mela ti lelo oleki bango nyonso tu okwafa bango tu bolimbisa simeki nanga obenga nga na yamba na neche na oparle ekati bolimbisa ngai ya pardon nga na fana lengela pe libala na ngai oyo na wasala biso mabala fana lengela pe libala semeki abengi bolimbisa boyoka nde na wabenga semeki abengi fana lengela ti bino bolengela ya bino nga na lengela yanga te bino bomona nga tika na appelé semeki pardon boka nka motema yaka ndengo na nga na bino tosolana biso kaka boye ya kobomba eza nango te ekoti na répondre boye atindelanga message semeki nanga Marie sœur Marie obenga nga na ose émission ma Marie omotu nanga minu na balongoli te esalanga ka passe nayebi ka omotu nanga minu na balongoli te balongolanga na rendez-vous akamati mbongo ya bato mibale kandi na yebisi bino ya mibali mibale donc amibali sepa mibali mibale akamati mbongo avage pa ya mibali mibale lisolo oyo eye aparti ya lisolo ya gloire ya oyo ya USA oyo tiko kima mobali yango abimisi pe oyo yaezaki na motema aloba epa ya mama Elia Nitu abi mama Nitu nasali makambo mpe esimi na futi pe mbongo na tikali pe na mbongo na maboko mobali na ngai ya Danemark wana nayebisi nga bise te ndenge na koya na okitela na Italie après na okende na Paris pa grande sœur so na komi kuna na kobenga osala nini oya kozwanga oya Strasbourg pareil ebiseke na okita na Paris so na komi na kobenga osala nini oya kozwanga apesi bango nyonso rendez-vous ndenge moko ke basala nini baya kozwa me ye moko ayebi ke mibali nyonso mibale alingi bango te mpo mibali ya poto bakanisaka ntango oke kishasaka boye mbala mo mwasi alingi mpo oza na solo ya parfum mpo olati kitoko te bolingo eza parfum te mpo olati kitoko te bolingo ezaka nde motema yango nde bolingo abi mama Eliane nasali voyage nanga ti Italie nakomi na Italie nalongo mpe Italie naye peti na Paris nakomi Paris nakomi pa grande sœur nanga nakomi pa grande sœur nanga nabeteli lisolo kaka ya mobali kaka moko nayebisi ye boki te na mobali oyo ameminga ana poto abengisi nga me azaka na Danemark me mobali nanga alobi nanga ke soki nakomi awa nabwaka nanga awa yoka nde akoti grande sœur nabwaka nanga awa navanda nanga nanu awa anatanda amibongisa posa nini aya kozwanga grande sœur abi yo boka awa susu ndenge nini yobi teke soki obwaki awa ntango okende kuna obeta dactylo ekolela bomoi lokuta na ye ndenge akosaki grande sœur amoni clair tabi ndenge nini mobali abengisa yo ayebisa yo kobwaka nzoki ezalaki ide na ye moko ya kosala nini ya kobwakaki na posa abwaka nde na Paris mpo monaka Tour Eiffel afana boyebi kaka Paris c'est magique parigo c'est parigo ya nayebisa alobi me mobali ndongo na comprendre te kana sona mobali yo kobwaka awa te mpo soki obwaki awa misapi ntango okende kuna ekolela ekozala mabe malamu okende obwaka kaka kuna o te toyokanaki ne kaka ndenge wana moto awa mokolo apesi baide na ye osane yaya alobi soki mpo na nga nakosepela okende kaka ti kuna okende kobwakela kuna mpo oza na problème te yabi o te yaya tosololaki deja na ye abai na bwaka kaka awa apres akoya kolanda nga te mpe
moto abatasa ni pe atiki na ye abona ko insister atiki après alobi mama ele anitu nakalisaki kobwaka wana ke vie eza facile ndenge nazaki na kini naza komona abi depuis na yebana kina mibali wana abi relation na nga mibali wana mibale navandi na relation pendant une année na bango surtout mibale ayi mama ni tubanda navanda na relation wana na yebaki supacité chaque fin du mois Denmark aotinda Strasbourg aotinda Denmark aotinda baotinda aotinda 200 euros ou atindi 150 ou atindi 100 euros ou atindi 150 ou atindi 200 donc na vivre une année moko ya bien mais mbongo wana naliaka nga moko te naliaka ngona mobali na nga ya Congo chéri nanga onga na lingaka mibali na mibale nga na lingi bango te na lingi bango kapo ba mebanga poto mais bolingo boye non na lingi nanga bango te ka pona ya poto preuve ani ke tango na komi na kosi grande sœur nanga ke mobali nanga ya Danemark abina sa nini na bwaka na France ya pa bi bon moni awa na Paris moi na bwaka ezate il faut que nous boxe na moi province na boxe yo moi musika mukie Lyon est na pe musika te na Lyon a kaza ba 1h30 pas 2h na bosani so pas na yebi soute so pas 3h dans na bosani et pourtant ça marche bien na Lyon papa Zola bwe papa Zola na pese mbote nzamba songa bisoka 2021 et kotara nzambe avec biso mawa masolo ki ka malamu alobi mama ile ni tu yana ngaki ko boxe na Lyon mobali abengisanga wana mususu ya Strasbourg na yebisa ya te na betela lisolo te ni dada ni dev ya yebi eloko te ya yebi lisolo kaka ya mobali ya Danemark na mona kesona bisa mobali ya na France wana mususu ya France awa komplike ngai wana pese ka lisolo mobali ka ya Danemark mama na yebe ka ke soki na ke ko boka selo masolo ndenge to yoka kande pe mbele babanda ko soko oye tango ko ya tout ça ko zala boye ko bwaka tango ko boka kuti oza paste parce que soko bwaki ngana ko bala yo a partir kuno ko mizo la mkanda na okimia tout ça boye na boye na yebe ka ko boka na ezaka lo moko ka na ko jeter le corps soka na jeter ha ya sika ya filet te a bwaki filet na mai a lobi mbisi mbala mo a bwaki filet na kata mai mbisi ye zoka masolo ko yoka na ya ko mona ya lo moko te quand na ba ke merci de bo disposer ata na bino de bo def sanga miss na bino pona ota na ngi pima te pona ko yoka nga na pesa bino vraiment merci beaucoup nzambe apambola bino god bless you bino surtout bande ko nga o bo disposer ata no bolinga mama ni tu nga pe na linga bino mingi nga na bino za boto solo na biso ka aboy ay mama ni tu ndeko nga mo seki ko box nga cousine yake ko box nga na Lyon tama box nga na Lyon bona sauter penza te ndenga koma ki na Paris akata contact na mibali wana pese kama mke wina ye na komi na kobenga numéro téléphone aboti téléphone akata contact na mibali surtout mibale aboya kobenga bango parce que na muto ayaki déjà ke na lingi binote mais bango mibali bayeba ki amote ka lingi bango te bolingo la kisaki bango ki bomona malamu akendaka na prière alambela bango ba mboto alambela bango ba dongo appareil floral pe ba bongisa yango pe ezonga ya sika tango bango pe ba donc vraiment asala ki jeune epeza bien pour moi c'est ya bakata moi c'est ebiso ki moi c'est tazo bota bana kati ya ndako yemo muteba bakolo bana wana ya baba ki mama nda yeba ka mwana aza mwana naye akoza bana 6 oya za intel bato ndenge wala pe na mokili baza abi ba ki obwaki sa ya kansa obwaka ngwa ya pete ndeko na moi c'est est-ce qu'on réfléchir tika ngala sona mobile na o teto sto kana ki déjà tika ka obwaki sanga kaka OK aki abwaki na Lyon de kwa zungu na ye na Paris ta abokisa na Lyon na kovanda na Lyon ngo nga vanda ki wana foyer ba expliquer ki ke tango ki na foyer ko vanda za kaboye bazoki na bango na foyer parce que tango ki période ya Mali bobi na Mali batika ba tulbanda te eki période ya Mali ba pesa ki moi place banda ko vanda na foyer azaki na chambre na foyer azo vanda na ye mais na ko vanda ndenge zalaka ko vanda amona via foyer ba biloko kolia wana azo ko kaka te boyebi ka soko yo bokisika ndenge zalaka surtout vanda ki moi mukina nda po vanda quand même pas ya 1 mois visa na yesile ki ne ya bokisaki aye kokutana na mobali moko boye susu kwaza ki mutu pe ya moto alilinga ki pe mibali makasi aye kutana mobali mo habité ye mo calculer bala bi po to za mboka ya basi na bana do ifona bota poso ki na boti mobali a déclarer mwana na ozo mukanda noki boyebi mutu soka boki na foyer bato bazaka ya modèle na modèle okoyoka masolo ndenge na ndenge pa okutana ba Cameroun na zina masolo na bango ba Ivoirien na masolo na bango ba Centrafricain na masolo na bango ba Congolais za Kinshasa na ya bango ya Brazza do bokomi ko sengisa ba ide ndambu na yokaki oyo lobaki boye oyo lobaki boye nyoso no zosa nini ozo sangisa olukela ngo ba solution na kati ya foyer kuna masolo betebi ki non ndenge za boye
lokwa mama mikanda ezowumela baprise ya suka ezaka nini kobota ndenge abwakaki wana avandi une année babengisaki nano te po akende osamba atali navandi une année babengisinga nanu kaka te boye nazwaka azemi mobali asa nini adeklare kaka mwana po nazwa mokanda azwi mobali ntango azwi mobali akoti su libala epai ya mobali wana mobali azalaki na ndako ya polele ye ko na foyer na lion kuna boyebi kaka mibali mpe ya poto mpe moko tula bazalaka na bango ale aki okota ndako ya libala ntango okoti ndako ya libala akomi koloba afa nazwa zemi nabota mpo nazwa mokanda soki nazwi mokanda na nga bakopesanga ndako na nga na kovanda nga moko nazwa suna mobali oyo te entretemps motema wapi na mobali na ye tika na Kinshasa na Congo mpo ye mposa na ye ezali fo mobali na ye ya Congo aya mpo bolingo na ye nde elalaka wana bolingo na eza mobali na ye ya Congo aza ya Congo abi mama nito oyo naza koyebisa makambo ekomelanga na vie nakoki kosuete te ke mutu mosusu asala oyo nga nasala nakolinga te mwasi mosusu asala makambo nasala parceke mama te tika nakanisaki aki bomengo nde na yeke na milokelaki nde malheur abi mama mobali wana nazwaki mama akomisaka loko asaka box soki akeli ameli aboko kobetanga ngabi o mina poto babetaka bosi tobetanga mpona nini soki osuna otala mpe mama mokanda eza te ndako te eloko te naza mpa na ye nakomi moto akomikita nga moteki moto abalolendo mama nakomi moto akokita mpona nini place ya kolala place ya kolia nakomi na nzungu na milambela semule nga moko nalamba mabuma ngombe nde nalingi mama nakomi moto akokita nabandi komikitisa naye kotala nga abi te il faut ka nazwa zemi mobali oyo adeklare mwana mpo nga nazwa mokanda natika mpe mobali oyo nasala nini nakende mama zemi mpe ezwamaka te navandi nasali une année et demi na ndako mobali oyo nasali 6 mois au bout de 6 mois naye kozwa mokumba na nga grossesse na nga ebandi ntango nazwi zemi na yebisi mobali nga abi nde naza boye nakomi na zemi okomi na zemi oyo naosentir fona keka aki hôpital oui akomi mpe na zemi 1 mois eleki 2 mois eleki 3 mois babandi koyebisa me mobali laki deklare nanu mwana te kaka masolo na ye azwaki kuna nini me loko eza nana libufu akende kodeklare abandi koyebisa mobali omoni ndenge oza wana sikoyo ifo okende kodeklare mwana po tana kobota nazwa mokanda wana nabeta biso basolo boye asali presque déjà ba 2 ans na poto mokanda te eloko moko te ndako te nini te oh mobali wana nzoka blessé de guerre nzoka mobali wana mwasi oyo abengisa mpe na poto bavandaki kaka moke mwasi yango akimaki ye azwi na mobali mosusu ye siko atikala na pota na motema aye kotalaki yo ye malgré ye abetelaki ye lisolo te ke mibali babengisaki ye ezaka secret na ye abombaka mobali abandi kosani moko kobeta ye moko konyoka ta kuta meko bisa déclarer mwana mobali abi nani ngana déclarer mwana non mais mon ezezi mais faut déclarer mwana nazo mukanda quand même to ba tala muto asa mwana déclarer asa mobali déclarer mobali pour azo mukanda parce que na mutu na ye achaki kaka nini mukanda mobali ye kota bia azani na posa mukanda na o déclarer pe zemi ote mobali aboyi mobali abite mwana liboso na o déclarer te so lingo boti liboso ya mibale ne na ko déclarer habita on a monika lobi na mama ni na zongsi ba comportement na mabe na ko motala ka mais non na ko bika don na ko na regretter na zuzi mais mpona ni parce que zemi mwana wana yango batumsaka na mwana ko mwana na ko mona nini mukanda ana mwana me na motema yabiki oyo waki no posa bota na tata ya binote eki na ka mukanda abi mama ni tu mobala bo déclarer mwana na bandiko vanda to bandiko vanda zemi ko kusisi mama to swana makasi mobala abengana nga ya mobali abengani nga na libumu nanga nazonga lisusu bavi ya foyer na libumu nanga naki kobotela wapi na foyer na boti na foyer bapesinga ka chambre moko nazovanda na kati ya chambre ya foyer me yoka siko ya minene oyo komeli ye na kobota na ye kobota eza elengi abi mama na kende kobota boye mwana taki na kati ya libumba mwana kiteke mwana bolimbisa nga eshoke mutu te entre na singi bolimbisa eshoke mutu te bolo bateke mama olobi boye po bino bato internet bozaka pi boko olobaki boye po nani déjà likambo na olobesa malamu te na singi bolimbisa ngai naza ko répéter makambo bayebisaki nga eza pe na kati ya kaye ndenge na komelaki aye mama ni tu mwana na libumu ba mwana ki mwana ki malamu mwana zaki na normalité na yeko bota mwana kizengi na boti mwana ya kizengi mama ndenge to osola boye mama ni tu ça fait 8 ans nana mboko sans papier 8 ans na yeko bota mwana mama ni tu mwana ya kizengi ngala cheki programme na bota mwana pona zo mukanda na koma stable mama na boti mwana kizengi mobali ya Danemark na kata relation mobali ya France na kata relation na ngaki na sala vie na nga yanga moko na kende kayu na sala musala na zombo na bengisa mobali na nga Kongo po bolingo na ngande yango wana
mwana kobota mwana kizengi mama mwana ngo pe na botela kizengi na zupe mukanda na simanete po mobali pe a déclarer mwana te tinde toza bo mama naza na mukumba ya mwana ya kizengi nga na bota ça fait 8 ans na mboko yo mwana naza na ba 6 ans mwana naza na ba 6 ans mama boye talaka soza na mwana yo aza normal te mama oyo kaka pasi alors na ye kovanda na moninga mona habite naza kofuta masumu nga na salaki masumu na salaki komi na kompe kokende ba église ndenge ezalaka na komokende pe église na soleli pe na pasteur na yebise pasteur tala ndenge na ya poto vi nange ezaki boye vi nange ezaki boye pasteur ayebise nga habite mama oyo nyonso yo komona oyo ezali otambolaki malamu totamboli mabe ozwi monga libala ya bato mibale ozwi monga voyage ya bato mibale oyeba tongo okimi bango po yo na motema no ozaki na posa ya mobali na yo ya Kongo okozwa bonheur ndenge nini tala sikoyo ne kobota mwana aza malamu te omoni siko pasi na mokili kolinga kosalaka bato mabe te parla na ngi nalobake boyebake mbongo ya poto eza pasi makasi mbongo eza pasi ndeko mwasi ozotalanga napesi mbote na mama tete nango otalanga pati ya Kongo napesi mbote ebele pe jour wana na live obengaki mama tete oza pati ya Kongo napesi mbote ebele bato mingi batalanga na Kongo napesi bino vraiment bambote na bino ebele oye poto eza pasi makasi soki olingi mobali te kolia mbongo na ye te kolia mbongo na ye te boyebi te pa mutu azaka ye moko na kati ya chambre soki malobani alobelaka yo okoyeba te alobelaka nini mpo na yo eske apambolaka yo to apambolaka te eske azaka na esengo na yo to azaka na esengo na yo te abi mama nini tomoni ba Facebook oyo nga na kota Facebook na tia elongi na ngai te na tia elongi ya leki na nga na place na nga mpo nalingaka te mibali wana baretrouve nga ta na ba Facebook po là vraiment je reconnais que j'avais mal fait na reconnaître que nasalaki mabe na ya poto na mbongo ya mibali mibale na lia mbongo mabala bato mibale mpo na ya poto na mutu na yebeke ndenge na koya poto na kozwa vi na kobengisa mobali na ngai ya Kinshasa donc alobi ke ntango nataki émission ya Gloria oyo akimi mobali ndenge alobi Gloria nanga eza eloko moko abi message nga na kopase na tonton wana abengisaki Gloria yebaki Gloria wana alingaki yo te lokola alingaki yo te autilize kaka comme kaka mpo na ye aya poto preuve aneke awuti na Kongo na libumu na mwana ne na kati ya libumu mpo na nini bolingo ya mobali ne wana esila ye te atalaka bolingo wana na mwana na ye yango moke Gloria kimaki mbala moko akei donc nde Gloria asalaki ndenge pe ndeko mwasi wana asalaki mobali mwaki na Denmark moko aza awa na Paris akimi bango surtout mibale abiaki de koluka vie po bengisa mobali ya Kongo vie asuki kobota mwana ya mental maladie mentale mwana za mutu malamu te mwana komi soki na ba 6 ans lobi mwana za mutu malamu te 8 ans na poto azupe ka mukanda te mwana aza mutu malamu te ti lelo azwa mukanda te akoma kovanda na azwa studio asalaka kaka na mikanda ya bato bomoni baliaka mutoki ya mutu kaka ndenge wana te epuis nakende siko kozongela bino bapapa mpona nini mobali nalobi teke basi nyonso ya Kinshasa baza mabeki bobala bango te nalobi ndenge wana te eloko nini ekomisaka bino lokoso so eke Kinshasa ozengaka mwasi ya Kinshasa nalingaka mwasi na Kinshasa basi na poto ya malamu bazali ebele soki oluki mwasi akobala na poto okozwa libala eza compréhension libala eza dialogue libala eza kosolola vandisa mwasi so wana mwasi loba mwasi nalinga mobali akanga na bilamba te mibali soto balinga basi ya bitumba te soki omoni ke ozaki na mwasi moko deja abundisako ozwi moloba nalinga mwasi ya bitumba te nalinga mwasi ya makelele te nalinga mwasi ya lembama nalinga mwasi ya matata te soki mwasi alingi yo ntango tolobaka soumission mwasi nyonso alinga mobali na ye asalelaka liloba oyo babi soumission kose soumettre soki omoni oza mwasi na kati ya ndako aza kose soumettre te il faut baki alingi na ye yo te bamama bobongisa bapareil floral na bino bobongisa yango bosukolaka yango bien bobongisa yango bien ezalaki soki papa ye wana ntango okoma na pareil asala nini asepela mwana mwasi babi mama eloko esalaki mpenza ke nakanga bango ezaki nabongisaki appareil floral na ngai nabongisaki yango mpenza makasi nabongisa donc ti aza koya wana azomona kwa mutu mosusu aleka na nzela wana te nzoka lokuta bato baleka na bango bapapa balokoso soki toke totali ndeko na biso ya USA eza lokoso te asepelaki abala mwasi na ye amema ye aya na ye aza jeune na ye jeune ana moins de 40 ans anaki asala vie na ye asepele na mwasi tala mwasi wana
allié mutu moko pendant 5 ans Gloria place oza soko kotalanga 5 ans mutu afuteli ba classe asokipe na mama na bino Gloria naza na ba voice na yo parce que nga mama Elia ndi tunaka mutu akimia nga mama Elia ndi tabaki émission na ngaza pona babebisa te me pona kobongisa loko na mutu ya ba polémique na koluka te ke bobanda kobenga na yoka kutu Gloria naza na ba voice na yo na telefone oyo ndenge ozofinga mobali nalingaki yo te nalingaki kana ya poto someminga na USS koki Gloria 5 ans mobali azofutelo classe mobali azotindelo mungu akolia yo wana siko okomi na minute babisinga okomi soki na Chicago soki wapi okomi kotelenga na de gauche à droite et pourtant na libumu ozozela mwana botama Gloria senga nzamba limbisa yo mais avant nzamba limbisa yo fo senga bolimbisa na moto abimisi mbongo na ye moto ayaki Congo Gloria luka efukama loba papa limbisa ngai na mabe onga na sali ndenge na ye na lingi yo te boye ndenge na kebo limbisa nga ponzela na nga ezala polele bande ko bolondaki live grande sœur ya tonton wana abengaki grand frère na ye abengaki petite sœur ne mwana suka na bango na Afrique du Sud abengaki botala ndenge nini pasi ndeko na ye mwa ekobenga nga en privé alobi mama nitu omoni ndeko na biso na mobali abotami na katikati ya basi ebele aza ndeko na biso mwa mobali tolingaka ye makasi alors tolingaki mpe na mwasi na ye makambo mwana mwasi oyo asali totikeleka nzambe ndeko soki moto na vie abi atikeli yo nzambe loba kutu moto na vie apinir yo soki moto abi kaka natiki yo kana maboko ya nzambe punition ya nzambe ezalaka mabe mingi Gloria ressaisis-toi kende pa ya tonton wana bengisaki yo kende kosengenda no bolimbisi pe na libota na ye Gloria komo kofinga mama moninga ndenge ongala yoki kofinga nyonso yo fingi awa bafinga ka ndenge wana te mama kofinga nyonso yo fingi wana eza malamu te lisolo ya ndeko oyo abeti oyo ya mibali a reconnaître na yebisi nga bi mama lokolo reconnaître eloko kosala benga mobali ya Danemark osenga bolimbisi benga pe oya France osenga bolimbisi bota na Facebook biso sotolinga na Facebook oche mwa photo no bachelo mwa ba j'aime mais ya lobi abi mama na tia ya leki nanga na tia photo ya leki nanga pona koka kocha photo nanga te de peur que ba retrouver ngai pona Facebook ba mona lungana ba ko retrouver nga neti mutu mwa baki na mona ki mutu mwa chilinga commentaire na répondre na commentaire o tango bandaki ozaki na bien mais sikoyo on dit ozolakisa biso bilamba mama ozandoki te sikoyo na tune nasala Mama Alice, nasa sikoyo émission bolumbu, ndaku na nga na vandaka, je me cache pas. Ndenge naza bo mama Elia ni tunazaka na nyongwa mutu te. Naza na service traiteur et de la Providence. Je travaille dans l'événementiel et c'est pas ina vandaka. Ba client nga ba benga kanga na yambaka bango na balabala te. Na yambaka bango na ndaku na nga, moi je me cache pas. Na mi bata mikisaka te, na bomba na kate, naza na nga polele. Ndaku pa ina pa inga na vandaka yango wana. Na kukipe kosala émission pe bolumbu te il faut na bomba nzoto na nga po ezali temple ya Saint Esprit mama yo okomelaki nga message soko monike mabaya oyo mama dinala ndo atongaka dinango le pesa kokanda kotala nga te zape na yo ngai na lingaka na nga ba problème te zape ngai soki ba mabaya na nge pesa kokanda mama zape toka ndenge Clarisse kainga suki boy yo monika suku epesi yo kanda pona chesha neti boye na mutu zape na yo mema no masumu pamba popa yo zo ya masumu ngana zata kuna nazata kuna te mama yo mo muto komiye ba osusa motema no pamba olekisita na o koma message ya mabe yo ka ça m'est égal, it is not my problem etali kaka yo moko okonyokola ka motema no ngo zo nyokola ngwa ochela nga j'aime pas yo moko zo nyokola ka motema no moi ça m'est égal etena onga te nazata kuna te na sisa akotuna bana na ngai louange na ngai ndeko mwasi na pesi conseil bande kwa mibali boyoki tango bokendaka ba appareil floral ba bongisa kango ndeko bongisa yo kanisekeza mote et pour mutabiki apesi yo alakiso ke na mutu mona sambelaka po yo sa nini o sepelane makasi nzoka mwasi na kati ya ndako bokendaka losambo bosambela pona lelo tosuki wana kande na lobaki Dieu vous bénisse soko za numéro na nga téléphone to ngosolo na nga numéro na nga za 0615 31 69 90 yango peza numéro na nga ya WhatsApp na nga kana lobaki nalingaka te babenga nga avant midi parce que nazaka couche tard so za besoin ko benga nga il faut ko benga nga à partir ya midi tina likolo na avant midi ko benga nga te pona zalaka un peu couche tard au moins na muto benga na 9h du matin obenga na 10h wana nazaka ya kolala
téléphone nanga eza na vibraire eza pe place naza te moyen na yo ke eza te me ya malamu na rappelaka ntango namonaka na rappelaka mama masengu mama mave omo mokwana na rappelaki yo te hein? Maman m'avait na Suède. Elise Monge, je te fais de gros bisous, ma soeur. Je te fais de gros bisous, Mylène Monge, ma bisous, na surtout. Sylvie Mouyambo, je te fais de gros bisous. Na moi, pendant ma cambozo, tambola pinza bien, et qui bien. Maman langai, comment elle s'appelle encore ma maman? Comment elle est maman langa kombo ekimi ngai ekoyaka na solo ka ba bisous. En fait, ma maman Suède na pesi bino bino surtout ba bisous. Maman Jeanne na Suède ba bisous ebele. Maman Jeanne na bosani te na zozela. Ba bisous na bino surtout ebele. Pour les autres, ceux qui ont dit Dieu vous bénisse, God bless you, mon wabarik. Tata Zam Kalsak, mon anzam, mani benchinen bana betvons. Bye bye.